Bote balandi émission Moseka ya Malewa moderne. Ezanga mwana njili ya tongo nazongi lisusu na kati ya masolo. Awa toza na wenze ya quartier 7 na njili. Bote tozomona awa toza na kati ya marché 7. Tozomona na kati awa bazoteka bepis, mafuta mbila, huile, to na kati ya marché biloko nyonso ndenge tozomona awa. Awa toza toujours njili, toza na quartier 1 na Prince, toza na nganda ya dendo na kwanga. Nde tomona awa bazotumba dendo na batiji na ba jambo. Awa toza toujours na njili quartier 7. Toza pembeni na station Shell. Prince wa munene oyo eketi boulevard. Awa tozongi boye eketi ndunga na wenze ya 6. Donc tomoni mwa mai na nzela, mbula euti kobeta esali ba scandale fort. Lelo nde tozomona awa tozopatrouiller na kati ya njili, toujours na njili kaka. Avenue tomona oyo munene oyo tobenga ngo couloir à Zénith. Donc tout droit oyo memi biso ti Bonsomi. Donc soza mwana njili tobika Bonsomi. Ezo rappelo déjà école Bonsomi, yebani école mo munene na kati ya Bonsomi. Donc direction memi biso ti na école Bonsomi na njili quartier 4. Bonjour. Obandia. Sawa.
awa toza na njili quartier 7 koto ya ba chinois. Donc avenue oyo tomona eza koto ya ba chinois banikaka loso. Donc direction ok boeti quartier 1 oyo ezongi boeti Secomaf. Awa toza kaka toujours na njili na bâtiment ya ba chinois koto banikaka loso. Donc soza mwana njili obika na njili njili koto banikaka loso na ba chinois na quartier 7. Donc yango oyo panzi oyo eza ba chinois ngambo oyo tomona wana eza quartier 8. Donc prince kam te kaboli bango 7 na quartier 8. Bon, Bovanda. Toza kaka toujours na njili oyo tozomona awa eza école biochimie. Donc babala monene oyo eza prince eketi na virage ya quartier 9 na quartier 8. So toleki virage wana toke ti wenza 6. Ngambo oyo tomona eza quartier 8, ngambo oyo eza quartier 7. Donc soki oza mwana njili oyebi école biochimie, donc référence on comprend déjà que biochimie. Awa toza toujours na njili quartier 4. Donc nde tomona banzela ebebi boye mbula ebetaki esali scandale fort. Donc banzela ebebi.
awa toza toujours na njili nde tozomonaka awa banzela ebebi fort donc mbula ebetaki esali scandale fort ya kosakana te. Awa toza na Debonome na quartier Ndanu tomona bilili oyo eza mai ya njili donc ngambo wana eza Debonome ngambo oyo eza Limete 17e. Bon bandeko lelo tosuki awa tokutani mokolo ya sima. Nzambe apambola bino na mabota na bino. Merci hein. Je vous aime. Toloba de. Biso toloba de. Awa, ba meka kaka. Ba meka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Ba meka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te. Baboyaka elubu na solo nango te. Baboyaka elubu na couleur nango te. Ba meka kaka. Meka oyeba. Na français baloba. Je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo. Tango meki nde oyeba ke eloko ano lingaka ngo te. Soki omeki te ndeni oyeba. Ba meka kaka meka oyeba. La signature na yo, Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo. Dongo, ok. La signature na yo, Salrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, Salrani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo, Salrani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Tala, na biskiti na nga bongoke, babi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko ko. Kesa lo ba mwasi ndelo boko. Kabla chonchi. Tamsoza ni mo lokolo. Nanga ndelo boko na otebesenga ndenge. Kaso ga mwasi lo boko. Ngari sina lo boko na yo. Nali ndelo lokolo na yo. Posa ya kusaya. Bandeko balinga mi balobi mwasi ndelo boko. Mwasi ndelo boko. Soki nalami madeso ya kolinga te pondutola soa kontala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena Mwasi ndelo boko besinga ndelo namba wapi posa ya kusaya nzola nza
mpeleve mwasi nde loboko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba batulampaka mpe bamona mpeleve nga na lobaka kaka posa ya kosa mama ye balobi musi nde loboko balobi musi nde loboko mama nangaya nayokaki ndenge aza koyemba mama mwasi nde loboko mama yango nde loboko ezongisi papa na ndako mwasi nde loboko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi se loboko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe. ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. Okay. Emission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui donne l'émission Monseka de Malewa moderne.